Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ah yo 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 panja sango ya Congo edino image panja sitoyo yo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Tour du monde. Edino image Banda sango bilili Yekola kolo ba vérité ma. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Il y a www.panzasangoacongo.com. Derrière l'image, je remercie Eldino Image, balobiye mokokolo site à panzasango.com. Me revoilà encore devant vos internets, devant vos télés. Blanc blanc la Beyoncé, pembe na pembe. Toujours na thème émission na biso qui fait quoi, qui c'est moi. Fait, c'est la personne que j'ai reçue et qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une grande surprise, une énorme surprise. Parmi les musiciens na biso, Azali Papa, Azaya Baleki, Azali Pekoko Yabana, grand frère, Oyo Penan Keno, discipline Penan na monde musical, Penan ba Tosakaye Belé. Tu vois que ça les surprises en plein studio, en plein enregistrement. Voilà. Je vais pas trop tarder dessus. Vraiment, on a dit que place aux apato kapanga la pena, on a déjà au CP là, on est masquin, vraiment on a au CP là, Magui Balansoir, merci beaucoup. Babi bibi shkapika yo moko yebi masola, vraiment merci ma copine de dedans quoi. Babi yemoko Louise Anna, nakati à New York, maman leki nanga propre, vraiment merci beaucoup, je te love énormément. Voilà. En même temps, je me permets de souhaiter joyeux anniversaire à Zaïna mon envoi, moi comme je t'avais toujours dit. Zaïna mon envoi propriété privée quoi. Et Yonde Oumela, joyeux anniversaire à toi. Voilà, nous continuons toujours. Nous voilà. Donc pour recevoir notre invité. Et l'invité, nous allons découvrir ensemble. Qui c'est? Aeko Sala Nini, Aeko Lobelabiso Nini. Bonjour. Bonjour, blanc. Vous allez bien, grand-père? Ça va, qui toque. Na sepeli makasi, j'espère que bino pe bo sepeli. Surprise nanga eza grand-père Bozi Boziana. Babi le monument de la musique congolaise dans le monde entier. Boyebeliye, boyebaye pe bo continuer ko yebaye toujours. Grand-père Bozi, vous allez bien? Bala mon mingi. D'accord. Voilà, grand-père, au jour d'aujourd'hui, je vous reçois, c'est la première fois de ma vie que je vous reçois. Et na compte à Panza Sango à Congo, je pense que à plusieurs reprises, vous avez l'habitude d'y passer tout le temps. Grand-père, au jour d'aujourd'hui, Batebele, mon grand-père dans le monde entier, Bamsous baby parcours nayo bato ya kati, ba yebi vinayo, baby parcours nayo, mais ezana ba petit moussous ba koli asika, baby pena parcours à grand-père Bozi Bozi Anate. Il a fait quoi? C'est quoi son parcours? Il a commencé par où? Et quel est le grand-père Azosala Nini? Ok, blanc. Le problème est ça, on est à ma solo. Et comme on a la chanson, et comme on a nzembo kaka, donc parcours to lobango kaka, to lobaka, ça, c'est na bien lobango, na tant to zango za la muke. Voyez baka que grand-père aza doyen, na banda mo kala, donc naza doyen. Ceux qui nazalia wa nazana studio, pas Ginny Claude. Naye pour nous sala musala donc ba reprise parce que comme on dit ba demande des mois trop bon pour ba tout sous bazo on a sens que inspiration facilité mais ba demande des mois trop mutum so sepel naye net disait mongo bonaye batam sous kala exemple le la du couré mutum sepel naye alobi bon ya lingi naye naye mbaye na nzembo na alinga elongwa koma dukure et koma par exemple blanc
Par exemple, je peux le boko, tu vois. Dans le sens où il y a un moni, nazo kozongela, na osala ba reprise, il y a ba chant. Donc awa na epaya na studio Ginny Claude, nazali awa uniquement pour na misala oyo ya toute une histoire du grand-père Benz Boziboziana. D'accord. Merci beaucoup, grand-père Boziboziana, Babi, les monuments, les doyens de la musique congolaise. Voilà. Donc, grand-père, Naoki Olobelingelo Moboye, titre mon autoyoka tout à l'heure de courir. L'époque où on a évité bisot non, hein? Voilà. Est-ce que vous pouvez savoir moi, vous pouvez savoir moi extrait, Yanzembo. Ba internaute na yo ba fan na yo ba yo kana no mungongo parce que batebe sila na non sila te ponga mona yo ki déjà oyembela biso moi muki en live muki avant de continuer émission na biso si ça vous dérange pas ngonga tongo tola mukaka na pongi okangi kanda olobelinga ndambo aliloba na nolite zalili kam tina ninga na bomba Shipe mo pepele kaka sena se moyo Vanda tango mosusu okanisaka tala mokili dukure Kambo ezali kokende mbonge ya orient Esangisi bolingo na londende Olipompo Esangisi bolingo na londende Jipe le boko Merci beaucoup grand-père, merci beaucoup na internaute tout au balandaka blanc la Beyoncé pembe na pembe toujours une émission na bino qui fait quoi nous revoilà encore toujours na continuité émission na biso grand-père etika na moi nostalgie mo boui nayebi que dernièrement fêtaki 44e anniversaire na yo na Kinshasa. Est-ce que okoki koyebisa biso depuis quel âge au banda musique? Ouais, musique normalement na bandi yango mwana muke, hein? Na bandi yango mwana muke. Na bandi yango mwana muke, bon na koyemba na micro. Hein? Koyemba na micro na koyemba na micro na bandi na ba 69 hein ba 69 na bandi koyemba na micro mais musique na bana muketa on a déjà na ba 15 ans ba 16 ans déjà na zo koyemba nga déjà mais non bon nenga ba quartier na ba bana nit ba petit ba saranaka ba nzanza ndenge sala kaka biso toujours moi chance parce que bon ngana yemba na groupe moko ba benga Xaveri groupe ba Xaveri ba scout bon na ba kati ba groupe wana nde ezaki pe toujours beta bazo to mesele ki ko yemba déjà wana et yango pe kolise kinga sumaele et puis bon Naba 69 nde na bandaki déjà koyemba siko na micro penza siko. Merci beaucoup grand-père toyebela yo déjà toyoka yo pe ba yeba oza le muto ayembisa bana basi akotisa mongongo ya basi na kati album na kati ya ba chant banzembo eza le grand-père Boziboziana mais nga sikoyo na yeki koyemba na basi na style mususu. Hein, style nga na kotsa siko basi na style mususu. Donc cela veut dire na ki na joli d'état, na ki na DS, Scola Miel, Betty Bis, na ki na ba Meta, Niclette, Afi la princesse, dans Luanda, chanteuse Ebele, chanteuse tellement Alici Fataki, maman colonel, donc il y a moi ba chanteuse Ebele, Fifi, Miflo, Florence Lubaya.
donc pauvre Lili Nedoulé, donc voilà, bah chanteuse bah qui est belle là, monsieur ce matin comme on a monté. Par contre, grand-père, à parlant en 16 nayo, bah il s'en a l'air dans les petits sicos. Comme je suis devant vous, je ressemble à qui là-bas dans 16 nayo. N'avez que ma solo les autres c'est déjà ils disent l'image quoi. Ah bien sûr. On est aux kokana mingi bon aux kene mingi dans comme on a neti Betty hein Betty bis tu vois aux kene mingi net Betty bis vraiment bon Betty bis quoi. Merci beaucoup grand-père Boziana, c'est vrai ça nga tourna ko là nazo bina nazo tala Betty bis parce que vraiment aux a grand musicien aux a monument yo mutaliboso bon yo mutaliboso pena par rapport à succès na kati ya Kinshasa monde entier ndengo yembisa bana basi c'est vrai que ba vienne nga batabula et que je respecte énormément ba yemba na bana basi mais ils ont en pleurs wanati vraiment erobimi sisko ba Betty bis parce que là donc et bima pena en pleurs ba oui que non lelo pena grand-père so azoye mana bana basi et yo kanaka mais au jour d'aujourd'hui grand-père au délaissé bana basi moki au commis na bana mibali pourquoi ils a bongoté donc anti-choc bana basi bazanga kate donc ndenge sawana naza na une grande chanteuse oyo tozo travailler naye Passira babenga Passira Faila yende tozanaye tozo travailler naye toza pe na ba chanteuse mususu oyo bazana na cadre ya forma bazoza forma mais Passira déjà ma solo afandisa kutu bozana moi ba 13 ali quand même na Passi donc obi anti-choc et ba fille eza lokola idéologie pe na salela ki yango ezali idéologie que quand on dit anti-choc orchestre na imaka ba momi voilà idéologie yango wana donc ti lelo idéologie ezaka bongo na minute okutu ni to solo là na minute banguna ça bana rep bazo répéter donc vraiment côté banze les mouvements qui toquent aussi la tête. Donc grand-père a confirmé biso comme Boyokié azo continue toujours mixage na banabasi hein il continue parce que yemo kaza formateur ya banabasi boye bilier modèle wana et puis il continue toujours nous voilà toujours grand-père bamoni le tomoni obisonyo so na kati ya studio ba internaute nyonso na yebi kezo sepeli sapatu kapanga la déjà place azali on est masquin merci beaucoup ba motebele place ozali ba komanda carrière na oti siko obimisi déjà combien d'albums? Ouais, motuna na yo ça bien mais on retanga ça nettement passé pour liboso toujours ça la kaka ba 45 tours hein ba 45 tours moi la Deschamps bilo moi ndengwana mais banzembo penza kuta mabete so tamsusu na woko so na tangi tamsusu egoza pe muke tamsusu pe egoza mingi ozomona mais en tout cas na sali quand même banzembo belé na ko koma na ebité soki bon soki ezamuke 4e anniversaire ça me fait trop bien sûr tout à doyen donc na kumsi nzambe quand même ndenge akomisa ngai ti bon na bakati lelo na sali pe 44 ans et puis bon pona ngai eza plaisir à trop et na remercier bena mingi ba collègue oyo bayaki bena ko sepela nanga elongo limbisanga grand-père parmi ba collègue bayaki ko sepelisa yo oyi ko yebisa biso bengisa ki nani na nani
Bon, omoni na musique tant nazo ba collègue eza nazo parler ming na bato to bandaki na bango carrière ensemble. Bon, omoni ba msusu pe ba ko kozala empêcher. Le quoi papa Wemba? Papa Wemba azalaki empêché, bon azalaki te mais tozalaki quand même na Josa Nyokalongo azalaki. Ouais, on a peine à l'opérer peut-être trop. Tout à l'heure, Bwana Kitoko, Gina Wajina, et Funge, il est pas à l'aiki. Ça, hein? À son de la biso na gati à Paris, tu éviter. Tout ça là on y vient, viens en gazon à Paris, pardon. Ouais, tu as une Wajina, tu as l'aiki, na ba petit nangai comme héritier. Petit nanga héritier azalaki tozalaki na lobeso azalaki simbaki animation tozalaki na alino moto na mbonda maison mère azalaki tozalaki na lofumbo azalaki tozalaki na micho mangenda azali chanteur na ngai azalaka mpe na nga tozalaki na yemei confirmation ya Scola Miel otaki Paris. Wow. Otaki Paris avec ti Kinshasa pour na feti pesa mouvement na ye. Vraiment ko nazo pese bambote place azali Scola vraiment ça le moins bien. Tozaki bazaki belé tozaki na Ben Yamabo. Ben Yamabo, patron ya Shockstar, tout ça qui n'a Ben Yamabo, tout ça qui. Namonaki na image parce qu'il y a un DVD en CD, hein. C'est voilà, c'est Bimaki déjà pour le 44e anniversaire, il y a carrière, il y a grand-père Boziane. Hein. Par contre, namoni ferita, namoni petit non falite. Namoni petit na Fabrigaste vie donc na évité est-ce que bazoa qui invitation ou bien bazoa qui invitation non omoni ndenge na blague no tout à l'heure na baki que bazaki compter beaucoup plus na bato to bandaki na bango carrière ensemble alors ngai nakoki ko condamner balekité po baza baleki nanga na lingaka bango mais soki bayaki te nayebi ke bazalaki na baempêchement mais pour na invitation bazwaki bainvitation donc bazwaki bainvitation au moins babengaki mpo na encouragement ou pas bon omoni na cadre na biso ya ndule tolekisa biso toza lokwa te omoni bato basala na bonatra il faut ko justifier pourquoi Nayaki quand même toi tu osas vraiment le doyen de la musique. Je suis désolé Nayebi quelque chose c'est Pélici Pena Serge Kassiama. Merci beaucoup mon coach privé Yonde Oumela Babi ba petit bazan ba petit dans domaine musical mais yosa le doyen les monuments de la musique congolaise. Quand je suis en train de parler ça nazo mona vraiment de parler de ça non mona les quadres les DJ quadra Koraman Kofi Olomide que je salue à passant nazo mona vie ngai Papa Wemba Ikumani vraiment tous mes respects que je salue à passant nazo mona vie ngai Jostar Nyokalongo que je salue à passant donc bazolanda idéologie na binovier ceux qui ba otini invitation ba était la moindre des choses limbisa bisovier wana ezaba principe ya neti moni bato quand on to lo tout à l'heure bato asala ba compagnie neti kaka bon na plus exemple ou bien ba comme na succès belé ko le cabino ba doyen non kamba succès ezana ngote et kamba succès te ezali kali kambu ya tawana o ngana pesa ke invitation écoutaki ye ndenge nini bon bango nyonso mais non parce que c'est Josara alaki bon bango siko ntamso akne na poto ba petit na biso héritier pe azali kaka petit na blanc héritier wata tozo de l'album avril yango petit ayaki po ye azalaki dispo bango bazaki na bango dispo te bazaka ba petit nanga
ata babengaki na bango te non eza question motema malamu te ezali question ya principe ya boulot oyo tosalaka eza na makambo ebele parce que soki olobi omona olanda o moni wana ayaki te non ngai naza bongo te ngai nazali anti polémique naza moto bamakambo ya gauche droite te mais nayebi ke bon esalemaki elekaki très bien ngai nabengisaki artiste nyonso tu oyo yebi tout azwaki invitation. Merci beaucoup le grand-père Bozi Boziane Nabalobi, le monument congolais de la musique africaine. Grand-père Bozi Boziane, babi parcours par rapport à l'album Nayo, l'album Obimisa et Belé, tout fêté 44e. Je le répète encore. Parmi l'album Wananyoso, album Nini et Markayo, pendant 44 ans, il y a carrière musicale Nayo. Au peno monique no so ebi ke ba beti en penza ah place grand-père Azala za déjà au c'est pas ebi ke no album on a betaka et ningi sa pena mokili mobima. Et ça album to album, c'est ça le problème. Ce que depuis album tam suna ko expliquer pour so bien album je que ça organiser album moko pourtant album ça biso kaka deux ou bien banzembo oyo ata deux kaka problème absolument nzembo lo wala neti nzembo lo la reine de Saba par exemple nzembo lo la Sisina la piste à deux parce que sur la minotanga ils ont belé donc ba oyo wana pena tango ezo beta oyebi ke non ils ont moins belé banzembo parce que ni tozali boye na ningi toza mutu na mutu so abi grand-père Bozi azana nzembo na ye oyo ya sepela po banzembo ezebele azana nzembo na ye sepela ngai nazali na ambara de choix donc ya kopona nzembo penza nyonso izana nazala banzembo tellement ezebele oyo na sepela nango mais bon etikali sikoyo mutu na mutu ye moko asala choix na ye. Merci beaucoup fidèle internaute balobi à www.panzasangwakongo.com yaye moko blandino image. Voilà et votre présentatrice blanc la Beyoncé Pembe na Pembe c'est toujours sur notre thème émission qui fait quoi? Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, qui c'est moi, fait c'est la personne que je reçois et qu'est-ce qu'il fait. Voilà. L'émission n'a toujours na même abino n'a pas preuve à l'appui. Ndenge na ebisa kibino ne bande l'émission to eko sala surprise na grand-père Bozi Boziane. Na kosenga na Eldino image. Na régie na biso panzasango.com a lancé ba image concernant studio et puis enregistrement à grand-père Bozi Boziane et on se retrouve tout à l'heure. Merci hein. La belle et jolie fille, oh mamie, papa massi, la belle et jolie fille, oh mamie, papa massi, c'est Voilà, nous revoilà encore dans la continuité mission Nabiso na www.panzasangwakongo.com accompagné toujours de votre présentatrice Blanc la Beyoncé, autrement appelée Blandine Osako. Naebi que question nazo posé pena grand-père vient nanga ogi champagne aipsenga tout na Zurich babi ogi champagne basé belé mais na lobinde ogi champagne na Zurich. Voilà, à cause sepela na question on a pas besoin mi sato ani dembo bienvenue kindengi. Donc grand-père parcours nayo parce que moi mimi na parcours nayo pour batuba mélanger makambo ebelete. Babi na parcours musical nayo
ozali pe na temps moko moment moko ya bonheur na moment moko boye mapeke kweye obi non sala nini nzambe na nga. Est-ce que ba difficulté nini okutana nango na carrière non musicale? Bon, la vie à moto, ils ont toujours dans les hauts, dans les bas. Ils ont normal. Mais Babisengo, ils ont nango, Babisengo, ils ont nango dans le sens que bon, bon, on a tonga qui meuble, tout ça, putain, on a côté on a été, mais Babisengo, ils ont beaucoup plus na ndenge na tamboli. Na tamboli quand même trop. Na tamboli mingi na sali na beti pena mingi tuna bina tanga bamboka na tangi ba na koti pena bamboka ebele. Bon so na ke côté sikoyo ya mabe ba malheur la difficulté est que tout d'abord ba ninga oyo to zaki na bango ensemble toujours beta esika mona bango ba tika biso bazana bisoté bazana bisoté wana eza pena ba problème nanga ya pasi yango wana ba mama pasi ba malheur et puis na kolo ba problème misusu tozana tozazo ba ku ebele omona ne misusu oui na ba musicien producteur la betio non bon kobeta kobeta na kutana na ngote kobeta quoi en fait genre amemi bino mais wana esalema trop wana esalema trop wana tobenga ba producteur a simanda ku grand-père. Non bon il kaka question que mon boye bobeti basali calcul ndenge salaki tamso amoni calcul yango esimbi te abendani na ye wana esalema nango trop bon tukutana nango ebele et puis moni le problème c'est que bon zama ba artiste na yo bon voyager par exemple neti to ye poto to komi ba musicien tout coin voilà surtout ba kimi otikalika yo moko après faut le cas ba musicien mususu donc zomona bakawana pe et ça la peut pas si moins mingi et puis lelo na minute lelo ba musicien ba komo kima même na Angola grand-père na Luanda na Afrique na niveau ya Afrique ils sont ba komo kima mais ce que eloko ni ne poussa ce que ba musicien ba kima bino donc bino bo validaka contrat na binoté genre ce qu'on fout à musicien $100 et que lobi kuno yoka présaïf ça bino petit comprendre kaka hein on peut ba lesinga te donc bozo ka $10 bo fout à transport bon musicien qui m'attendait yimo lobi que bon différence ni ezali na Kin na Brazza na Angola ni surtout ça Afrique. Elobi Kisinjora que je salue à passant Christine bavi le Vienjora ça babi blanc na comme na Luanda eza demi poto babi poto eza na kati ya Luanda mais ok normalement na ndenge na yebi na baninga nyoso Angola Luanda les Africains eza poto mais ce ko ba musicien boko moki parce qu'on a Luanda mais boko mata poto boki mat musicien lelo azopona sous place en kimate. Bon comprendre les ambiances venant émission babi les grands-pères Boziana ya le baka anti polémique vraiment on a ata na Brazza ba mise ba okima na bango mise okima na ko pona ne sous place ata na mbanzangungu ata mbanzangungu akimi na e azo kipe ne sous place okima te il suffit ka kuta na cop ne mo ka bien kuna abendani na e donc voilà quoi. Mes salutations à Magui la balançoire. Voilà, grand-père de comment kende moi mouké na souka ya émission de comment chuter en fait. Grand-père au commis vraiment ming na Paris que na Kinshasa. Ce qu'on bate belé ba vie privée vie privée grand-père Boziana. Ezandeni. Ngana zala mingi na parité naza beaucoup plus na Kinshasa na yaka awa comme mutunyo surtout ndenge zala kaka koya ba santé kolande la santé na kota la famille hein parce que ngana za marié grand-père aza marié
Bana boni grand-père. Nous sommes mariés, nous avons bana 5. Oh, yo, tu 20 été. Maninga batika déjà ba 30, ba bota déjà bikok partout. Mongo Nabi na ngai naza mutu discipline, hein? Amen. Naza mutu discipline mais na éviter les loso naza te soki ba obima en tout cas. Éviter ba comment c'est la base mi grand-père, j'espère. Ya yote. Via lobaki ke ye. Aye bibinote. Aye bité fallait ba bimalero nazota. Voilà, comprenez l'ambiance de l'émission, vraiment grand-père Bozi Boziana, to yambié vraiment, to salier surprise en fait, dans plein studio, to rejoignez vraiment tant mingité, grand-père. Et là, Nini, sa petite sœur Nayo, c'est vrai que bientôt ça sera 1 an que je suis dans le monde. Il y a journalisme et chroniqueuse dans le site internet. Voilà, mais voilà devant vous. Et donc on dit nous relobela ngai, on relobela paix. Il dit nos images Panza Sango ya Congo pour na musala et kende liboso. S'il y a des petites remarques, s'il y a des encouragements, internautes ignon sobayoka. Bon, et là comme il y a liboso na koloba que bon, d'abord journaliste. Et là on a remarqué que journaliste aïe pas artiste mais aïe les cadeaux ils allaient en angoté na mona en angoté grand-père yo polingo bimisali kamo ah ouais ça non secret non pour ngai déjà ils ont sécrété, ils allaient bonne manière quoi. Pour n'engager ils ont bonne manière, ils ont peu flatérité, hein. Mais ils ont que au sali moi marque nayo. Donc na kanisi tam sous na ebino moni na ko chawanate, mais pour n'engager vraiment en tout cas ils ont balboso na vivre idéologie. Hein? Idéologie, et puis na sepeli, na zo pesayo, bon continuer na on. Ils ont tiré le souk pas grand-père, non. Tom ce grand-père avec la chance naé. Héritier Ouatta, nabe blanc, hein? Ça, blanc, en tout cas vraiment sepeli et puis conseil qu'on a goloba. Soko lingi bena musala oyo chango, soko lingi bena musala oyo il y a habité sur nos globales, il y a chroniqueuse, journaliste ou chroniqueuse, ce qui au ligne vraiment tu sérieux, hein, tu sérieux, et puis charisme zangate, hein, faut en avoir charisme parce que bon. Sopana toi ma pambate sopana pambate mais aspect faisala hein obligé aspect faisala mais ngelo batiki bon au baby ça il a tellement lati normal jouer mais mutuna mutu azana cop nae mutu ana cop nae cop mutu so cop na la tele suma kilote za cop nae mutu so mona moi pantikilote cop nae donc mutu azana cop nae mais ngai na sepeli na façon nayo donc conseil kala ngolo ba ngwana et puis bon tuna ke côté ya bilili félicitations na ndenge tozomona kaka façon azozelela ba position mystique azozelela ba position pro edino pro ngai na bagisi edino image pro. Amen. Oyoki yango eldino image, hein? Grand-père a bakisi eldino image pro. Grand-père Bozi Boziana, un grand merci de la part Nangai Moko, ba petite nayo blanc la Beyoncé na lobaka toujours na cadre émission na biso ya ba femme posée, femme intelligente, to la ole on a mututé, to luka succès mais on est là pour nous informer. Donc na tina c'est grand-père
Ce que vous en avez à souka. Il y a moins à souka te mais on a internaute na yo, ba projet na yo, ba programme na yo à venir. Comment on peut vous contacter ou informer bango ba yeba? Ouais, quand la wolo baka que Nazaka toujours une liste. Natika une liste, Nazaka une liste. Et Simba te ne bazoloba o esimite o ndule kiti o boye nazasu na boulot msute biso boulot msoka ndule d'autres la kati ndule. Donc na ça ka ba remerciement. Déjà, bah, remerciement, on remercier. Tout d'abord, nous remercier nos espace, Studio Loni. Et puis, espace, il y a Ginny Claude. Donc, nous remercier Brice Malonga, les grands arrangeurs. Oya Boy, Talier, on a confirmé grand arrangeur. Et puis, nous remercier $10 à Commission à 18 églises. Et puis, nous remercier Damien Tsukizantou. Nous remercier JP Loboko, Godé Kitumbo, Fizo Kamba. Liste à petit na yo belé mais en parlant de ça na bosani question moko François Lama babi mobali ya Huguette Lama senga babi non to na studio to ki grand-père à côté studio azo sala ba reprise azo mixer banzembo titre album na yo eza toute une histoire dans toute une histoire wana eloko nini okoyebisa ba fan na yo o balingaka yo et coinciter bango ba yo ka basombe eloko wana différence nini en fait eloko nini qu'est-ce que tu as apporté de nouveau en fait dans cet album là? Nouveau de Jézali nouveau de Jézali que na salle na ba reprise donc tant ba ba yoka ba omona ke eza ndenge ezalaki te ba omona ke siko ba okoma choix mibale ou bien ayoki nekaka par exemple Doucouré o ezalaki liboso parce que tant oyoka Doucouré o na sali reprise omona ke ezapenda ndenge mususu donc eloko bato ba okuta nango ezali changement oyo ya miziki oyo esalemi na eyembeli. Dans toute une histoire à question et l'album est composé de combien de chants? Bon na minute oyo ba nombre de chants eza 40 hein? Non ngai na roleka 10 te ngai so na sali belé et sukaka na 10 wana CD était comme 30 € te non moni ikolo yo tant sali banzembo belé okompe na problème ya vente na vu que studio Loni aza au CP là quoi pour vente et commis na moins problème bateau vente eza na moins problème vente eza sundenge za ki kalate tozo teka mais na likokuma vente eza pena ndenge za ki kalate donc c'est pas la peine pour nga wana ezali ngai pour ngai c'est pas la peine au sala ba chant ebele ceux qui ont été dans 40 chants na bo sala na 10 na bimisi na zeli tam susu 10 na bimisi. D'accord. Les 10 à question eza banzembo ya kala kako bi obakisa moi quelques nzembo asika. Non, ba chant sika pezali. Quelques chants ya sika ezali parce que nazana ba jeune pe bazali. Jeune bazali. Petit Erno Mimi Chikeva asi akomaki déjà. Loris la Congoli abitunelanga grand-père. Nzembo na ngai. Malolo. Gelor VIP beauté fatale babi bébé Senzongo la mère de Jimel Alice Batatou moni grand-père boza au CP là. Loris la congolaise donc so asengi reprise yanze monae direct na osalango il faut ya senga. Lolo senga malolo. Babi Vero Mangoy Files Mangoy batuna oti ba Cyril Nkina. Oui nazo ko remercier loko la GCB. Je suis select na Villeneuve Saint-Georges vraiment bambota trop Esther Makusa bambota trop Jimmy Bofosa
Jimmy Bofosa, habilleur qui toque, nazo latissa qui toque. Moi nazo latissa. Donc nazo remercier Alicien Makengo, Séguin, Fifi exotique. Et puis restaurant Boutalombi, pas si naza de temps en temps, zozo à moins loc. Donc vraiment en tout cas, na bao na tangi ba kombote vraiment en tout cas, balim sapina groupe na mobimba, na Kinshasa, Faila, Edino, Goloa, Denoade, Piro et Piroger, Sadiko, Bamunyo surtout. Excusez-moi grand-père, babi pona ba omoni bato batikali na Kinshasa groupe na mobimba, place à répétition. Il y a est-ce que c'est toujours au même endroit ou vous avez changé l'adresse? Si vous avez le programme, opesa ba fan na internaute na ba yokayo. Ouais, tout d'abord na ko bosanate que nazali na il y a un remerciement Julien Cladia, Julien Cladia, Batnangai vive à la Mandolina, on a Ginny Claude, et puis nous remercier Cladia Bidjame, Colo Stratégie. Bon, na banama mususu et puis ce qu'on a ba répétition de lobby, ba répétition mususu ali toujours na Bikapi et pas Mama Yvette na Fikine la première porte na Bikapi, tout ça qu'on a chaque mercredi na jeudi. Donc voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci, Nabi Kebosepeli Makasi. J'espère que Bosepeli. Nous voilà, très chers internautes, à la fin de notre mission. Touti Koyamba, grand-père Bozi Boziana, Boyoki ba projet naye. Voilà, Yabino Moko, blanc, la Beyoncé, Ndenaloba, toujours Blandino Sako. Je vous remercie énormément. Nandeng Bozu Torna Bino, Nabanda Kunabino Pona Kotala, émission Nanga, Banane Banetina Souka, qui fait quoi? En premier lieu, je remercie Eldino Image, Babi Système à www.panzasangwakongo.com. Ba remerciement nanga toujours aux États-Unis et pas maman qui nanga Louise Anna que je salue à passant, petit frère nanga Fabrice Funja que je salue et puis je salue en même temps Naomi Simia Kembo Olga Wembi ba petite sœur Akati vraiment na pesi bino ba merci belé na ndenge bo soutenir nanga tous les jours tout le temps. Merci beaucoup na bienvenue Kindenge Banque de Suisse. Merci beaucoup na Kim Presse de Lausanne. Merci beaucoup na maître Churamboma na ndenge batela toujours petite sœur non na ba soirée tout protection et les calculos quoi. Merci beaucoup na Lolo Loris la Congoli Abeka, mais merci beaucoup na Véro Mangoy, Files Mangoy. Merci beaucoup na Vienanga Martin Massinda. Merci beaucoup na Vienanga Cyrine Kina Fuma Bilele, c'est moi qui m'bango na bango. Merci beaucoup na Bébé Senzongo, la mère de jumelles. Merci na Alice Batatou. Merci na Lidovic VIP, Babi Lido. Merci na Gelor VIP, Yonde Wumela. Merci Pena na Chuchu Luambo. Merci beaucoup na Sandra Kaza de Lissasia Souka. Merci beaucoup na Bakardashian Nyonso ya Paris. Attends que ngamo comment ma Kardashian nazomo na Renate Kapaya, Gladys Soso, Lores Compressor, na Minata, Allegra, étage Asuka. Donc vraiment merci mingi na Bijou, na Gina na kati à Bruxelles, merci na Sylvie na kati à Londres. Merci beaucoup les filles hein. On est ensemble, c'est tous les Kardashians de Paris. Bozala bo mela Zidane. Babi yo mikolo fimba kekele obeta nani. Merci beaucoup na ma membre tout. Ya libota nanga. Merci beaucoup na ba collègue nanga Bibish Kapika yon mo yebi. Merci pour la connexion yo yebi kaka. On est ensemble. Voilà, to comme na souk émission na biso. À très bientôt. Beaucoup de sous image mususu ba projet mususu. Nous sommes là, blanc zawana pour na ba mariage, ba fête, ba anniversaire. Bolingi bilili. Elle dit nos images à zawana. Bolingi ba photo. Panza Sangweza na sima. Bolingi animation, blanc la Beyoncé, peme na pembe, la femme qui frappe, qui dérange, et la femme bien posée, intellectuelle. Elle est toujours là, posée. Merci, hein. Et dis no image, toko mona sitoyo. Panja sango ya Congo. Ah yo 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 yo.
Panja sango ya Congo edino image Panja sito yoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo edino image Panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout Panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond Tour du monde.